message wana ndenge mosakoli alobango nga vraiment na kati na makambo wana nazomona te comment na ki ojuge ngo po jusque là preuve mona ebimité eza koto balobi koto baboyi si réellement notre cher abotaki mwana mosusu libanda nayebi te soki akoki kobomba ngo abomba nde tolobaka makila na ye nayebi te et puis soki pe prophète Denis Lesa aza na vérité moko ayebi na kati wana aza pe liboma te ya kobimisa ngo bongo na YouTube donc tozozela tomona na mwana ngo po jusque là même prophète Denis Lesa abimisi pe mwana ngo te alobi kaka kya koloba obimisa abeza na Belgique ala mwana mobali Belgique eza munene moni ki a préciser te Belgique eza munene et puis mona ne face na kombo et puis je crois bien na monde lelo ba photo ezali il faut ba kangi pe ta ba photo. Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien, les amis de Betty Massengou, les abonnés de Libanga TV. Je suis là, donc maman Betty Massengou, la journaliste internationale de Queen Mada. Je suis là, la maman de Joyce Daveline. Je vous aime beaucoup, vous le savez très bien. Voilà, bienvenue, welcome. To my channel, welcome na émission Alelo. Merci beaucoup déjà à tout le monde. Merci, super salutations à vous. Super salutations à la joie depuis Journalisme National. Mon thème papa aimé depuis Paris. Bisous aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Merci beaucoup déjà à vous. Salutations à l'ingénieur Dave Moubama. Salutations aussi à ma petite sœur chérie Staïd Benecha, Motemaya Ben Bakadila, ainsi que à Blanche La Correction. En tout cas, salutations à vous, ma petite sœur. Voilà, ma belle. Merci beaucoup déjà. Aujourd'hui, je reçois pour vous le frère Dieu merci. Donc, l'homme de metteur en scène. Metteur en scène chez Jésus-Christ, bien sûr, mais il y a un auteur-compositeur, il y a une chanteuse dans l'album, metteur en scène. Il y a trop d'émissions, mais ça fait vraiment un bail qui était. Il était en déplacement. Maintenant, là, il est ici à Kinshasa. Il y a une évolution à metteur en scène. Et puis, programme. Et surtout, le message à lancer na JTL, journal télévisé Libanga. Où il est chaque jour, on a Access Télévision. Et puis, on a Libanga TV sur YouTube. Voilà. Frère Dieu, merci. Bonjour. Bonjour, Betty Massengou. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Tout ça, vraiment, kitoko. Voilà, merci beaucoup. Tu as bien une émission na biso alelo un mot na bande kwazo landa yo. Apesi bande kwazo na ngambote. Batutu oyo ba abonné à chaîne na biso Libanga TV. Oui. Ba saluer bango nyonso au nom de Jésus-Christ. Oui. Nzambe na linga lelo balanda message ya bongisi pona bango. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, soyez branchés pour le message avec le frère Dieu merci. Frère Dieu merci. Boni d'abord metteur en scène. Jésus metteur en scène, ça très bien. Ça là déjà tout finalisé nyonso. Oui. To lukaka ba méthode ndeni ni yako bimisango. Et puis toujours ngato tourner ce clip, il y a chanson na Jésus metteur en scène. Oui. Pour d'ici là, au mois de décembre, tout bandasco promotion vraiment comme il faut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Jésus metteur en scène, promotion en gros. Déjà, bisous tout ça, la rango, on a Libanga TV, on a émission, puis on a Access Télévision. En tout cas, ils ont contribué à l'œuvre en Zambie. Alors, mais bande kubazo on a biso lelo. Frère Dieu merci. Oui, au bandi mosala o lelo. Ça fait déjà combien d'années au rappelinga? Mosala o professionnellement, bandiango. 2003, si 2003. Je ne me trompe pas. Oui, 2003. En tout cas, 2003. Mais, ils ont bandé comme ça, ils ont bandé mosala OP après Bino. Babandi na simana Bino, bansoube babanda avant, yo, tout le monde a étamboli na bango vraiment.
et c'est ça peut nous embêter par rapport à bino boyembe la nzambe entre autres plutôt ba frère rebelle le ba côté na ba sex tap oza moto kotaka network omonaka makambo eleka na baréseaux sociaux je sais pas nyonso ezaka pourquoi kosala buzz neti yo lokola oza moto ya sika mpo oyebana okombo etambola to koluka orule carrosse oza na babelle voiture babelle maison je sais pas ezaka mpo nani. Bon, premièrement mwana nzambe akoluka base na bandenge wana te et puis na mama nzambe base ezala vraiment malamu te. Bandeko oyo bazokota na bamakambo wana mosusu ekosa bapiège ya diable oyo bapiége bango mpo basilisa to babebisa likabo nzambe atie kati na bango. Et puis je ne crois pas vraiment que moto akolinga amimonisa bongo na monde entier. Non, je ne crois pas. Eza bapiège moko diable asalaka tantôt na basi bazozwa to mibali bazozwa mpo basilisa yo mission nzambe katana ok nango mosika te. Or que mission nzambe katanaka te yo nde moto kokufa nzambe akontinue mission na ye meme na moto mosusu. Donc il faut ozala vraiment na ekenge ntango nzambe apesi yo mission moko osala na mokili il faut ozala vraiment na ekenge makasi mpo ya nzambe kokatana te mais yo nde moto kokufa okatani et puis nzambe asali continuité na ye na moto ne mosusu. Voilà soko toloba nini bafrère wana basambelaka na bosolo te pour diable akweyisa bango to peut-être nde ezalaka nde olobi ke eza bapiège ya diable akangami na motambu quoi. Bon eza kosambela na bosolo te to te mais adage mo tolobaka ezaka soki na nzela na yo okutani na diable te c'est que oza na ye déjà. So oza vraiment mwana nzambe fo diable azala déranger atakako à tout moment. Les places on écriture oyo akokisama ya 10 000 tombera de ma droite et 10 000 de ma gauche mais ozala atteinte. Mais soki que ozomona befe ya diable te na vie na yo c'est que comprendre que oza déjà na kana bango. Donc nakoloba que baza basala nzambe mais diable azo déranger ministère azo déranger que et pe la penza te na ndenge nzamba lingelaki ezala. Moi azo ko attaquer basala nzambe. Voilà. Osara sur ou osara pour ou contre, voilà, je voulais dire na etamboli na bino ba oboyembe la nzambe et influencera pe musala na bino. Oui. Etamboli influencaka. Jésus-Christ alobi soyez mes imitateurs. Oui. Azara contre bato balobaka kotala makambo pasteur azoloba te azosala te mais yo landaka mateya en écriture wana eza te. Écriture wana eza te o comportement na bango nde fo biso tolanda. Comme Jésus-Christ aza modèle na biso abiso soyez mes imitateurs c'est que azotindi na biso to copier na ndenge ande otambola na mokili donc eza malamu te que mosala nzambe ozotambola bien te ozokota baboîte ozokota boye moto mosusu aki kopenga automatiquement mpo amonaki okaka na boîte aboyi mpe osambela mpo na libela. Donc il faut conduite ya basala nzambe ezala vraiment bazala baexemplaire mpo na peuple ya nzambe. Voilà et surtout lelo nga mpe nayoka ndeko moko alobi prophète na biso wana azaka divorcé donc nga mpe so na divorcé na ngai esala yango elo te prophète na biso wana amelaka na ye bière nga déjà namona ye mpenza ko aomela bière nga personne meli bière esala eloko te. Donc voilà frère Dieu merci je sais pas ndoko tomonaka bino ba frère boyembelaka nzambe yo lobi très bien que wana vraiment merci parce que c'est bien dit soki yo moko nanu frère ozoyembela nzambe mais ozotambola na kobanga nzambe te eko-influencer pe mosala ozosala po ebele toyebi même so balobaka que non boyembelaka na bino nzambe mais en réalité boza ba frère en Christ te. Non moni mais ozoyembela noka nzambe parce que Bible lobi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc rapene na boye na koyembela na nzambe mais en réalité je ne suis pas une servante de Dieu. Mais nazoyembela nga nzambe ezali et ton nzambe apesaka likabone na kati nzambe ntango apesaka likabone na kati ya moto aza na eloko moko azelaka na suka soki nzambe apesi likabo koyemba ye moko so amemi yo mpo oyembela ye c'est que nzambe azozela quelque chose epe eza na peuple moko bozela message oyo nzambe atie kati na yo mpo ke kosauve bango. Donc koyembela nzambe kozala mosala nzambe te oui bato mosusu aza ni artiste et musicien baforce ye
yaka koyemba en église. OK. Maintenant nous à se convertir bien té. Pour délivrance totale et ça la manam kolomo roté. Nazaka contre bato balbaka yaka za délivrance na yo. Donc délivrance ezalaka muke lelo mutako ya tiki masanga lo batiki cigarette lo processus. Donc ezalaka te que mukolomo rozi délivrance totale non. Donc ndeko wana déjà tango za na kati église yango mutoko ba a conduite ya basala nzambe. Ba ko influencer pour comme mwana nzambe et puis Saint-Esprit sala musala na po mutu wana a se converti aba nasko koyembela nzambe na motema ne mobimba nde lelo ba jeune ba koma. Je suis adorateur. Adorateur, ce n'est pas un chantre. Voilà. Adorateur, c'est un moutonnion surtout. Pour adorer Nzambe, ça va yembate. OK. Pour adorer Nzambe na maloba, adorer peut très bien. Donc ça va chantre. C'est-à-dire, moutou, tant que c'est Nzambe, il faut le koyer Nzamba bien pour ça l'élépé bien. Voilà, c'est bien dit. Frère Dieu, merci, merci beaucoup. Alors, oyeba kipe Sœur Marie Misamou. Oui. Na bien makasi na ndenge toyoka ye mais akopusa na pembeni nete. Voilà, mais lelo toyoka lelo ndenge prophète Denis solo ba que abotaka mwana mususu après rite Misamou toyemi monde entier abote pana mosai na nzambe munene mboka na biso azaka na église ne na limité lelo lobika conduite basai na nzambe mususu pe ko influencer musala ya nzambe obango bazo sala koyoka yango peuple de Dieu bakoki digérer message wana to nouvelle wana ndenge nini message wana ndenge mosakoli alobango nga vraiment na kati na makambo wana nazomona te comment na ki ojijango po jusque là preuve mona ebimité ça koto balobi koto baboyi si réellement notre sœur abotaki mwana mususu libanda na ebité soki aki kobomba ngo abomba leto bara makila na ye na ebité et puis soki pe prophète Denis azana vérité moko ayebi na kati wana aza pe liboma te ya kobimisa ngo bongo na YouTube. Donc tozozela tout monde na mwana ngo po jusque là même prophète Denis abimisi pe mwana ngo te alobi kaka kya koloba obimisa abaza na Belgique ala mwana mobali Belgique est monene moni qui a précisé Belgique est monene et puis mon année face à na combo et puis je crois bien dans monde aller ba photo ezali il faut pas kangi peta ba photo ba bimisa to mona si réellement pema azana kati ya famille ya bariti misamu. OK. Mais moi to juger mon non union c'est ça te pose biso to za na ba prévité ba to pi ba zo lo bango ba préciser pe non penza te donc to zo ta la so eza yango mais ce que ça que c'est à sala ibongo moi je dirais que mon azalaki étoile moko ya makasi na mboka na biso o nzamba tombolaki ndi na tsoye biso awa toza na monde moko boye eza na bitumba ya black te diable aki ko susciter bato moko boye na ba difficulté toza na musala oyo ya finance ya makambo ebele a susciter mutu moko boye ya lokola soutenir yo mais pona suka nango a faire chiter yo donc ce qui va sala qui va faire citer notre sœur ce n'est pas dit qu'azaki servante de Dieu dès qu'on entend ko lobake ce ko za mosala nzambe na nzela na venir fokuta na makambo ya satana Isuiza monene na likolo pe awana se kombo na Isuizali monene nzambe na ngai kombo moko te koka nina yo kombo na Isuizali monene nzambe na ngai kombo moko te koka nina yo otambolaki likolo ya mai pe tosaki yo yawe weti yo ozali nkolo na nyonso Yesu na ngai nguya moko te koka nina yo weti yo ozali nkolo na nyonso Yesu na ngai nguya moko te koka nina yo nani aza lokola yo celebre lokola yo
C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, Frère Dieu, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, on a bandé Kobalandi Bisso et surtout, Bazin a besoin, Frère Dieu, merci à le bien, très bien. Après, si numéro na téléphone, au Lili Pozoyata, numéro Bettima, c'est le numéro nae, Sokolinga Beta, Arazana Ewana, Aroya, mais pour la bande Koyo. Ils ont empêché surtout diaspora qui n'a pas question qu'à souka yangoyo em sustoyo que Frère Dieu merci nga ke debeta na poto boye ba ngité mena moni pasteur Moïse Mbiye a dit au Québec na poto le 19 février 2022 ça évité kokolo banini pour na ba combattant ba bitumbani ba obunda pour na mboka selon bango, mais moi je ne crois bien que il faut limiter à côté d'artistes et musiciens. Il faut changer un peu de méthode pour Namboka. Pourtant, on a souvent personnifié Babeta et changer le remonter Namboka. Namboka continue au tambola, car on est tambola. Mais on préfère que Bameka sur Baksamaele, Batala les sous-sous. Le Lengeni Baroki ko sala pour nama Kambouana ya ko interdire musique. C'est pasteur Moïse Akobeta. Je crois bien que Nzambe n'est pas tindi à sa évangélisation. Ceux qui vont rencontrer, merci beaucoup. Alors, un dernier message. Na bande ko bazolanda yo na JTL, journal télévisé Libanga, oui si bamoni ni pona disque na yo Jésus metteur en scène. Ba ko sandeni ba bali bazwango, ba ozwango ndenge ni. Jusque là, non, album est limité. Tous sont des promotions, des moko. On va découvrir des gens qui sont kati, mais tous on a besoin vraiment de moteur qui est officiellement. Ils ont sorti moko mondial, la journée moko, à contacter biso toujours le numéro de Pesaki. Et puis, on a biso moko to solo là pour bimisango 0 plus 243 90 558 73 63. Plus 243 90 558 73 63. Va contacter Bisso, toi on a besoin de soutenir la banque pour que celle sous évolue aussi. Voilà, merci beaucoup. Quelques dédicaces. Bambote mingi no pesa na ndeko nanga en Afrique du Sud. Dieu merci pour ta. Na pesi Bambote belé, na pesi Natimo na Bambote. Pesi pasteur Clément Kakonde, pesi Bambote, apôtre Gimbo, bon séjour na Kim, il y a comme un jeudi. Na pesi fait Bambote belé, donc basala nzambe nyonso, pesi Bambote prophète Gédéon Ngandu. Na pesi Bambote pesi. Voilà. That's all for today, hein. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. Plus 243 90 558 73 63. C'est le numéro de notre invité, le frère Dieu. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV. Et merci en tout cas à tout le monde. Je vous aime beaucoup et de gros bisous à tout le monde, à tous mes amis, donc my best friends, merci, ciao, à plus, voilà, take care.